Nazo na problème te o a expliquer ngai so na problème ya ko expliquer ngai likambo expliquer ngai na ndako. Pas awa problème eza problème ndako te. Eza problème ndako te maman. Et ben na ke mona numéro mobile na téléphone na yo. Mariam, maman pardon, tika nga non. Maman pardon, oyo humilier nga? Non. Papa. Na ndenge nini mama? Mobile na nga, mobile a mwana na yo. Que bien mon amour, chérie, j'étais là pour se foutre. Naza mobile na nga na ndako. Alors ba bêtise sur mobile na nga yo ki Mariam, autant que sanga maman na yo. Papa. Naza ne lo no yo ka te, naza ne lo no lo ba te ata mwana na nga. Soki problème abenga nga maman na ndako avant sanga lo ba na ngai. Maman na après le balik on a vérifié bien. On vient à vérifier ma caméra. Ko bébé mamba solo maman na bomba na un problème les kakasi na bomba bomba que là bo solo bo zeba o eza diffamation o te pourtant tête ya réputation nanga o so likambo nga na uchi obenge tout de suite ayi singa kaza ndako mais awani bo pesa biloko o bibo non est-ce qu'on comprend la tête boy na banda ta bazo fi voilà bon mais c'est obi biloko yo bozotia soki nga na moni on a mon message dans téléphone na yo bokomami na maman na ye mama bolingo parce que yo na maman bofilo bokomami mama bolingo ndenge ni au juste problème papa est-ce que comprend la tête mais je ne comprends rien au nom de Jésus matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu Matoy na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention o esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki pona ye namoni akomi koyoka pe koloba yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya dépression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayo kumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisaki mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana atangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu naye kokumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisusu lunettes te yango naye kokumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto Konanga ya diaspora bana na ensemble nyonso partout dans le monde esika bozali Rock City yangoyo awa toza déjà na kati ya Rock City la cité des chrétiens mabele ya bana na nzambe Rock City la cité des chrétiens oyo epesami mpona yo mpona nga mpe mpona biso banso bandeko na ngai ya diaspora bolamuka promotion
ya mabele na biso ekosila kala te. Kima mbango esika ozali yaka kosomba mabele na yo na prix promotionnel na $1300 ya pamba okomi mokolo lopango neti ba G. Na $1300 ya pamba olongwe na vie ya kilocateur. Na $1300 ya pamba olongwe kodefa bandaku ya bato. Kima mbango parce que temps eza mukie. Moment ya promotion batiaka ngo mingi te. Batiaka ngo ka muke. Pona ba o baza na chance nde bakozwa opportunité wana. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels. Il y a Chebiso Télévision ainsi que cette émission Bravo Jésus-Christ. Un grand merci Naba Héros dans l'ombre, Namoni Dinish Mosolo, na coordinateur Elias Sinandoku, Bango Bazali Bongo, na réalisation, il y a émission Oyo. Je tiens à saluer comme ça, membre Nyon d'honneur, il y a émission Oba Soutenaka, émission Oyo Bravo Jésus-Christ, groupe Nabiso WhatsApp, Oyo Tali Bongo Kambama, na Bandego Lokola, maman Gisèle, également papa Alain, je vois maman Georgette, Bazali Wana Pona. Ceux qui n'ont pas même mais vous êtes très nombreux au Yogozaliwana pour battre la groupe et puis qu'on s'ambela pour na émission au Yekene Liboso. Mais nous pouvons bien arabiso pour na remarque, idée pour na évolution. Il y a émission au Nzambe apambo la bino, Nzambe abattre la bino. Boza toujours wana nena bara toujours que ceux qui ont l'émission celle-ci partagée à 10 personnes oyo. Ba talina noté pesi papa leki tata moi si au partager pour que émission oye qui ne sous musika koleka ndenge to baka toujours. Un grand merci pe na ba oyo balinga biso te mbote na bino isika bozwami biso to linga bino malgré muter mabe. Un grand merci na ba oyo nyonso ba contribuer ka na orphelinat Bravo Jésus-Christ et zwami bongo na commune bato nyonso balinga ba kende ko rendre visite Naba orphelin, au bazali na Katia orphelinat, Bravo Jésus-Christ. To swami bongo na commune ya Matete. Soko zui transport oko uta partout ezala chango ezala limité, ba kiti siyo na banunu Matete na pompe banunu Matete. Soko komi na banunu Matete tuni nzela oyo kene na city train balima. So komi wana on a droite na yo ozui avenue banunu, koti avenue banunu ti ekomema yo na quartier via za numéro 27A ba numéro ya téléphone pezali na mire wana bengi okozwa biso nzambe apambola biso na moto nyonso oyo ali ko contribuer pour na ba orphelin nzamba kanisa bino. Voilà notre numéro ya orphelinat eza oyo batie logo oyo batie mopanzi ezali pour na moto nyonso alingi abenga pour na problème na ye alingi aleka na émission alinga dévoiler to pe exposer problème moko songolo pakala. Voilà. Mesdames, messieurs, pour notre amitié, je m'en vais dire bonjour. On a invité M. Mokwalelo, la grande bonjour. Bonjour, papa. Ça va? Ça va bien. Voilà. Tu as mis na émission Nabiso, Bravo Jésus-Christ. Comment on a eu? Comment on a Maria? Maman? Maria. Ah, il y a Maria. Il y a Maria, tu as qui t'en peut-être problème, on a eu une affaire il y a 2 mois, le temps, tout ça, ça va oyo. Kokaki ko s'affronter na bango, mais aujourd'hui Dieu merci bah tout bango, mais sauf que papa tout était na bandi papa peut-être dans la musala ba qui a s'excuser, mais tout bengi mobali na yo to bengi pe mama na yo, mais to lingi to yeba lolenge nini au découvrir émission na biso Bravo Jésus-Christ. Natala qui on a TV. Natala on a TV. Oui. Ah d'accord. Ok ko betela biso li solo nini menyo. Merci pour la parole. Papa na propos on a compris un bâté na sala ndenge nini. Na botaki na bengi mama na nga aosunga ngai po na botaki neta bien. Yo zana obotaki déjà.
babala ki yoto ba sente excusez pour le terme mobile air asentenga ayobi mapa biso abali ngai. OK abali apesi ko bala ni prédot to dot to sa ki dot bo sa ki prédot et puis boyo sali dot apesi biloko nyonso ya libala apesi biloko nyonso ya libala tikane eloko te. OK nde tozwa ndako tokomo vanda na mobile nanga pe bien yo za mbula boni non na 25 ans 25 ans OK oh OK c'est bien siko problème ezali nini comme ça pas elle a zwi ndako na yo bota na bota neta bien te na bengi mama na to so na bi fa yo salisa ngai. OK mama wa bota yo mama abotinga papa. OK mama ayepe to no vana mama jour mama yaka mobile na ngai oya mobile na ngai immerse et amone mama ngai immerse le na ngo zaki bien te na tuni chérie bongi mama yo tala ngai mais na mono za bien te pas minine ouais l'autre chérie ça on l'autre mais musa ko to na wuti na beti ba kumi yo na mi abo servi pour mba na ngali ko mona mba ko me ba ermo ya bien te obi ma ko mba na ko longa 10 fois ne ka 23h 22h mais mba na ngali boso ya 17h so retard 18h on comprend sous musala ba embouteillage na nzela sala ka wapi mba na sala na Kalam na Victoire Kalam na Victoire na Kalam OK ne loko mona mama so mobile na nga ye mami tumkito mama pa ye so mama ye mutuke mobile na nga pa ye nini bo ya ka mona mama ute mama ya na ndinga pe na ndingi na nga na ya na mama te tina tikina wa comprendre tu vanda ako mo suspecter mobile na nga na mama na nga avant mama bima au moins so mama bimi yo me kete mobile na nga pa bimi ngate c'est loko eleka entre mobile na nga na mama na yo na tonto la muki na serve mobile na nga esngate écoute non du chance sukola na zui téléphone mobile na nga na mona ba message nyos mama na nga tinde ba message abolimo mama na yo na mobile na yo na mobile na nga tina et pour les gens qui on doit parler s'il te plaît siko yo mama na mobali na yo bazokoma ma message ya bolingo tunaki mobali na ote pe na mune ningo sala te attention tune mobali na ngai alinganti manekati pe na zaki ko non di mateke mama na nga ko sala loko ni no zo su téléphone na mama na nga na mo pe mobali na nga pati na mama na ba message ba kutana na bango ni na yebo sunga ngai pardon amone loko sala te ata expliquer papa nga onzima na te yo na pas bino bosunga ngai posa na ye ba relation eza entre maman na mobile na ngai pourquoi maman nga ko sala mais pardon ya moto kine na sikana tuna mami tuna tango mama na yo jour alibala na yo réaction ya komona mobile na yo ezaki ndeni wana mona giloko mabete mba na nga yaki po ayo doit fartir bakutena mama nga banoisa ko bukutena ngo jeune garçon wapi nga anu kutena pe mama ndia to kutena linga bolingo pe bandi tipe na ko mona zima obi mena nina kutani wapi te ano se plateau na bala mobali ana ano se bala ite ano se pe na bala ite nga upone na mobile ndine sida na kolo jamais ko upone na mobile nga mona ebike mobile ni ono zane est-ce que za to za bien te mobile na nga za bien ce que yo upone na bala te na ndenge ni yo bala papa est-ce que koko na nga upone la yo papa te ato beba na makasi na bala ka mobile na tenga bi jamais ero simba te so bo seke na ebisa ngo papa ne na ba papa le yo tetika pour mes até mais ubana bino pour mes até ce que te lo ni ngo sa yo zo bwana ubana bana mobile na ngote na monika za escroc mobile to vandi ne tamula ya ngona tiko mona escroc te na kanga pe maloko mabete escroc ke mona mbena escroc na ndeni yo vanda na yo ye ba escroc te na bana nga ete pour mes ana ngote so bana ni pour mes ana ngote eloko za ngote non ça veut dire que tout na pete suka yebi mobile ngwa le bana yo tout na ki pete siko papa lo bakini aboyaki na ebisa papa ela mona ke komo to semna isa papa nda boyaki to tika ka bon pour me to bana so na mobile na ngai kibala pe likaki bien eleke na ngo pe bien OK mobile papa sa ki ba dot nyonso pesa ki pe nyonso papa
Ok. Parce que là, on est au comprendre, on a un message à Bolingo. Maman na yo, na mobali na yo. Déplace. Est-ce que maman na yo, na kokola na yo? Papa Zali, non? Papa Zali. Est-ce que na kokola na yo, maman Zali déjà mo boulou, so kanga na mobali, so yoka likamwa na alko so na yena papa abino? Te papa. Na no yoka te. Na yoka te. Est-ce que vie ya maman na maman yo sala kani? Mama nanga ateka bakabelo. Ateka bakabelo. Na wenze nini? Ateka na wenza ipen. Ipen. Bakabelo. Ateka bakabelo. Ok. Est-ce que soka nungu ke maman azana mobali mususu na boyoka te, hein? Na yoka te papa. Ok. Mesdames, messieurs, moi, synthèse, moké, il y a les solos, il y a des gonabiso azalia wana bandeko ba odiko ya peut-être qu'il y a des ceux ba odiko comme Masiko yo ba jouer mission awa. Moi, idée par rapport il y a problème maman nabiso Myriam, hein? C'est le votre nom c'est Myriam. Maria Elibiso na émission nabiso Bravo Jésus. En fait, Maria Bozali comme on a plateau, Azali na 25 ans. Azali marié, bapesi dot, basali prédot, basali pe na dot, apesi mobali na ya apesi nyon se sengeli kopesa ou bapesa na libala. Mais avant babala ye, mobala sentaka ye, acha zemi. Na kocha zemi boyebika que non, il y a des parents de filles neto kolisa bana mususu, amuni eza soni pona ba parents na ye, nde a proposé ki mobali aya kobala ye le plus vite possible. Pour na koyo ki sa famille topé du bota sonité nde na ye na mobali na ye ba s'organiser ba sa ba préparatif ya libala na ko bongisa libala wana ba bala ni pe ba ye na ndako ba mi ko vanda ensemble famille pe bandimi libala papa maman bandimi mais ndenga uti ko ba ke ya jour ya libala na ye maman proposa ki ye pourquoi azobala le garçon azali escroc ouais ce sont des dires de sa maman. Maman c'est pas la qui t'a contre libala wana. Pourquoi bali mona mobali wana? Wana selon ba propos, il y a une dans la plateau. Mais après ko bala na on a vu ça que robota. Robota ya passe webi mikolo ko mwanka muke césarienne. Sengaki moto moko za la pemeni asunga ye na bébé. Et nde maman na ye andimaki ko kende rendre visite au biso do baka de maman qui a que son moment moi si ya bota césarienne et maman tangwa ye mobali na ye ba réaction ye malamu ta tout ni moi si pourquoi maman ye donc son homme il n'était pas d'accord hein il n'a ko ya maman bokilo na kati ya ndako ya mwana ya mwasi et comment dit que mobali après ko ya maman bokilo malgré ko sunga mwana ye mais akomi ko bimaka pamba kozonga pe ba air tardif aussi longtemps ayaki pour le dossier ya mwana ya mwasi et la dame maman na biso na plateau elle s'est dit constat que na mobali na ye pe akomi kozonga ba air tardif na place azonga 17h 16h air azonga kanandako nde mo mesana en tant que mwasi ba sens ya nzoto mwasi o azali responsable amoni mobali na ye a changer ba attitude a changer comportement changer abani ko sala ba enquête aluka ko yeba qu'est-ce qui se passe et pas ya mobali nanga na kosala ba enquête wana ake kofouiller ake kofouiller téléphone ya mobali tango ake kofouiller téléphone ya mobali na ye akuti ba conversation ya mobali na ye na maman abota ye ce qui est étrange et maintenant elle s'est posé des questions wana na bureau ton na yamba ki elle s'est posé des questions les jours ya libala na ye pourquoi maman aboyaki mobali nanga balanga et puis abengaki escroc et na ko mona muto yo aneko boya balanga de message entre bango mibale. Est-ce que maman dans la relation moko abomelanga na mobali nanga? Wana c'est des questions. Après ko sa ba enquête susu ko lane na ko mona pe ba message des conversations aussi dans le téléphone de sa maman et son homme. Ne lobi makamongo lekeli aibi asala nité, raison pour laquelle elle est venue nous voir. Tomeka kobenga mobali na ye ainsi que sa maman pour il fallait erreur à l'obi erreur voilà na bureau erreur à sadaki il fallait ba preuve il y a ma conversation soit quitté attaquer ko sa maman papa na bango a cause na ba preuve te oyo a prouver relation ya maman na ye
topé na mobali topé aso mona te topé asa confusion raison pour laquelle amemi on awa pour que ba meka ko solola aye ba vérité sur ba message wana. Mais entre temps mesdames messieurs, je profite pour vous dire un grand merci na bato nyonso oyo ba soutenaki Thomas Fabien na air yalikam. En tout cas na monaki message na ngelikaki et Thomas Fabien vous dit un grand merci, hein. Donc personnellement je vous dis un grand merci et je sens que nous sommes aimés, je sens que Moussa Toko Sala Oyo et que en 20 Nzambe alola a pas mola moto nyonso achaki un plus na moto nyonso ça tenait quelque chose pour que Thomas Fabien ait beaucoup soin concernant Potanaye. Et j'informe que aujourd'hui Toko vol pour Dubaï. Montonio so na Dubaï abenga biso parce que la ministre et monsieur kolega sikoyo nazali bongo na Dubaï na Thomas Fabien nzambe alola pa mola bino pona batonio so oyo bafuta ila biso mbongo ya billet pour ete toko na nouveau ya Dubaï yo lingi to ya pe na mboka na yo benga biso et toya pour que tout ça na musala oyo nzambe atini biso. Alors mesdames messieurs, Total Sport il y a Orphelinat, bravo Jésus-Christ, et puis on va revenir pour recevoir déjà je sais pas, on va recevoir la dame, sa maman ou son homme. Entre-temps, on est en train de chercher là-bas si on peut recevoir qui. Total Sport, et puis on se retrouve pour la suite de cette émission. Bien sûr, bravo Jésus-Christ. Orphelinat, bravo Jésus, a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona, Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Mesdames, messieurs, c'était là les spots de l'orphelinat Bravo Jésus-Christ, spécial d'Odika. Cette émission, je la dédie spécialement à une personne très chère, Papa Anaclé Mutombo, parce que à la partenaire Nabiso a pour soutenir émission où il y a 100%. Papa Anaclé Mutombo, que Dieu vous bénisse. Na œuvre sociale au Sala pour nous soutenir bateau et faible. Alors sans plus tarder, beaucoup de maman, s'il vous plaît. Beaucoup de parce qu'on doit finir cette histoire. Ça fait très mal au cœur de voir que sa propre mère fait des aventures avec son homme. On n'a pas de preuves jusque-là. Maman. Beaucoup de s'il vous plaît. Maman, bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Ça va? On pose en place? Non. C'est pas possible. Oh, papa. Nga obengi nga awa. Obenga a pona lika na émission. Parce que émission oyo bengi nga na ina kuti mwana nga au juste c'est quoi? Mais oye bate maman, il faut voir na oyoka. Non. Moi on n'a pas s'il vous plaît. Est-ce qu'on va na oyoka? Non, c'est pas possible. Maria. Maya miss. Na kuti yo a au juste ezani. Dis-moi non? Maman, soit ça poser des locaux on a elia banda. Quoi? Papa, nous devons comprendre que tu es est-ce qu'on va na maman s'il vous plaît? D'accord, vendre bongote. Est-ce qu'on va na maman? C'est pour
Maria. Pour moi, moi. Maman. Oh, Lelani. Et puis, papa a béninga. On a yana les émission. C'est qu'on a coûté au awa. Y'a mis ça, maman, non, papa. Maman, avec beaucoup de respect, Naïbi qui est aux yeux à pied élevé, tout bien ici à travers cette émission. Bien sûr que tout le monde qui est au lieu de l'émission, concernant Makamo Kabilo, est-ce que vous pouvez vendre au lieu de Makamo moi, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect? Est-ce que vous pouvez vendre? Papa, problème, c'est mais moi, nango azana posa alubananga makam. Pona nya lobe nanga nanda te. Aya liboso ya télévision. C'est ça, c'est le problème. Rappelez la tournée une question. Moi, na lingi bo solo la biso tous à la paix. Est-ce que vous vendez s'il vous plaît? Vous n'y papa ça bien? Oui, papa ça bien. Oui, oui. Est-ce que vous vendez s'il vous plaît, maman? Pardon vraiment la bonne. Nous comprendre. Maman na moïté. Est-ce que vous vendez tout solo là quand même? Moi na ngazole là. Parce que oui, baneni le moi na ngazole. Faut vendre pour yo comme moi na yo. En plus, il bosse à télévision. Il y a une télévision, il y a un gars qui a minda. Yo vanda to solo. Quand tu vas filmer, il y a un télévision. Est-ce que vous vendez? Et ça va, ça va. Non, c'est pas possible. Voilà. Maman vanda, s'il vous plaît. Merci. La grande, ça va? Ça va bien, papa. Ok. Au Sénégal, il y a tout bien maman. Mais quand vous na yé na makambu ileka akasa la police. Ah, Oana Olati Alliance? Oui, oui. Ah, d'accord. La grande, ta maman est là. Kayebaka yo tika kosepa na mobali na nga te. Quoi? Premier jour na ya na mobali na nga pa na yo. Po ya kosenga facture. Otika na kosepa na mobali na nga ete. Ofinga eza escroc. Otelema libala nga na ye. Maria, arrête. Maria? Papa, au juste c'est quoi? Maman Limbissa, est-ce que... C'est quoi en fait le problème? Pourquoi expliquer maman problème t'es? Maman a problème t'es au à expliquer. Ngai soit on a problème il faut expliquer ngai likam faut expliquer ngai na ndaku. Pas awa. Problème eza problème ndaku te. Eza problème ndaku te maman. Et ben na ke mona limora mobile na téléphone na yo. Mariam. Maman pardon, tikanga non. Maman pardon, oyo humilier nga. Non. Papa. Papa, obengi nga awa wa po sambusa ngai devant public. La télévision, papa. To sambusa ote maman. Non, bozo sambusa nga. To sambusa ote maman, s'il vous plaît. To sambusa ote. Est-ce que vous répondre na mutuna ya mwana yo atoni soki numéro ya mobali na ye osani po sepelaka na ete. Eza po sana iba maman. Ngana sepela mobali na oti. E bani no ndeni nga na mama ona boti yo. Nazana posa esengo na yo. Sepela kama na mobali na oti pona eba musala ko salate. Kozala na numéro ya mobali na yo eza problème te asa bo kilo nanga. Numéro ngate mutu na ko peso numéro mobali na to ozwa ngono ndengeni. Po yo senga numéro ndeni mama. Marianne. Maman s'il vous plaît, maman s'il vous plaît. Papa. Naza ne lo no yoka te, naza ne lo no loba te aka mona na nga. Soki problème abenga nga mama na ndako avant tsanga loba na ngai. Mama na OK, aya osambisa nga na public na ko loba te. Papa, c'est pas un problème. Maman naza besoin de se gâter au baby ça humeur na yo. Pour se gâter maman, vous avez la raison na yo. Moi je prends moi nazo mon logo se gâter maman. Vous allez répondre moi na yo na question autour na. Et si ni lango maman. OK, no boy take ano yeba musala mobile nga te sko yeba musala mobile nga ndo zwa numéro ne beaucoup mo sko e bani ndenge nini. OK tina mobile nga ba message ya bolimo. OK benge mon amour na ndenge nini? Aria na ndenge nini mama? Mobile na nga mobile a mwana na yo. OK benge mon amour, chérie, j'étais là na pour se kutana.
Papa, bobenga non, papa na ovanda te, bobenga po bo humilienga. Nga na femme marion, naza mobali na nga na ndako. Alors ba bêtise yo so mobali na nga yo ki o mariam, o tambisa nga mama na yo. Na posa kimeli ba maman. Ça toté. Avec beaucoup de respect. Ça la posa na ye marela so ki bo so yo na mobali na nga. So bina ni choyo. Et bien ya solo. Nga na osenga yo ovanda o répondre moi peut-être azo dérouter moi muke. Osali mama moboti ko ikokenda ngona kanda te. So bimi boye bato ba ndi makema kambo mwana olo beza ya solo. Bato ba kansa mama azol beza ya solo. Yo ko répondre kana ba question wana bo. So ya mona ki message abolingo. Olo yo mona message abolingo. C'est pas non ko c'est maman la makamte. Moi il me dit bolingo la télé. Numéro ya mama abino, yeba numéro mama abino. Et puis maman nga bi ezali na WhatsApp to na message normal. Ezali na WhatsApp. Na WhatsApp. Omoni pe photo ya mama abino. Omoni photo mama. Omoni pe numéro ya mama. Omoni mama yake na téléphone na moni mama mobile na nga photo mobile na ngai. Abola lo bana vie fa yaki bien. Nathalie pe maman na nga yaka na mobile na nga yake za quelque chose est passé dans ce wana papa. Mine maman la ngate so moni bo c'est que na comprendre te ba non ndingi ni maman la ke tina mobile nga message aboli maman la posa na ba vérité papa no so yo ki makambo za bêtise bon mais eza humiliation yo ka makambo pour la mona maman la nga clarté nga ko linga mobile na yo bo so linga mobile te linga mobile na yo pa mwana ngali wana za bokile na ko linga jamais on va sa réputation na papa bino le so libala na ngeko fina papa bino na bébé c'est bon qui na la yo za posa ki mel balanga pe na posa ki mel bananga po ben nanga comportement comment ficher na ndako na biso nanga za la bon te maman est-ce que c'est vrai que yo ko linga pe mobile ya moi et ko ko m'appelle un jour papa c'est que na bandi malade on ti ko linga mbala mwana nga tam kolo mo te pe na ye apo bo sambisa ngai te makambo yo bengelenga na ebaki te keza oil akoko bo benga po sambisa kama mwana na ko samba te papa en tout cas omoni émission on est bon s'il vous plaît non papa na vino vanda te omoni ndenge boni bo milienga en public yeba que après émission no porter bino plainte OK peso que libala na ngai bebina mobile na nga en tout cas no koma na bino musika pardon maman na lobi ka bon na lobi maman na zale lo na loba te on a lobi ka yango na suki yango non Chadina maman ozo si mara nzoto vraiment oui pas que le million déjà pardon maman ko si mara nzoto te pardon na mbali yo vana na nina to maman papa na peso mbata encore répéter la vie na yo betanga te nzoto c'est c'est qu'il a ndala leka na lobi boy to sola mukeka to sola est-ce que ozotika mwana na yo talinga te tango benga ngo bisenga te kino kuta mwana maman est-ce que ngai na yeba est-ce que makambo na olo beza solo nga na ondi mama kamwana te maman pardon na bien laisse-moi papa laisse-moi maman s'il vous plaît maman on est aussi moral nzoto vraiment hein maman s'il vous plaît ko sala bonté pardon papa est-ce que loko to sala ozo yebango nazo yeba te maman na osala oyo nazo luka ba okanganga na bike bo o funda nga ba okanganga oui oza déjà okangama problème te ngala ndimo okanganga ngai pas de problème la grande totika mama kende jamais bakotela ngai mambali ya la grande OK bon hotel maman na papa na lobby les sitanga na kene nazo kene nazo elo no samba s'il vous plaît maman avec beaucoup de respect au monde aussi mingana nzoto oui garde azawa rolekati to sola makamona bokata ba caméra s'il vous plaît bokata ba caméra nyos tozo filmer te to sola na famille to sola kimia na bino vanda émission rolekati soki legi funanga na bino ko vanda soki legi TV yo porter ma plainte na vanda te na ko vanda te parce que bo humilianga déjà bo bisida réputation na lobi boy maman soki moni émission te so legi funanga bakanga aza mwana na nga soki problème osonga mama na ye na nda kasi vanda wana solo na ndenge ya kimia biso na biso to solola c'est la famille yo vanda to solola na promettre que émission yo ekoleka nulle part okomona on a réseaux sociaux te soki legi na réseaux sociaux funa ngai bakanga je vous donne ma parole pardon est-ce que ko vanda maman na vanda te ya wolobani na maman so okay makambo solo mama osomona so kete makambo ezala toza kutala biso ke ndoma kolinga mobali na yo te ako yepo o emilienga boyokani bo emilia bo sambusa ngai po yope mwana opoma libala na ngai
La pète, on a sali limon. Mais il va que maman n'a pas m'abandonner jamais. Maman, so yebili kam te vanda photo za conclusion. Yo Vanda, ok, c'est que yebili kam maman. Maman, yebili kam te Jamais vanda, nga ko no Yebili kam- na maman nga tala za Kitsa mwana mutema. Oli mwana kufa. Ulinga mwana ote mama. Sala ngwa tapo na mwana na yo ya mwasi. Mwana nde alingi nga Mwana peut-être azo mikosa yo vanda kitsa mwana no mutema. Nini la sema mozo azolo beza solo. soka alingi nga maman. Non, qu'est-ce qui prouve que maman beza solo? Nga sona. Yo en tant que maman, il faut ta kimia ovandi. Olakisi mwana ke makambo ozo kandiza ya ngote. Esili na ngote. Mais so obimi boy biso so kanza mamuto alobi za solo. Ah maman. Papa na bimana Te ngala li biso boy. Osola Na na biso boy. Na so na ndaku te. Maman na Osola awa. soki makambo oyo eza ya solo te. Vanda. So eza ya solo te. Vanda. Calme mwana na yo, peut-être mwana bungi. Tokozongisa na nzela to eske mwana osali mabe, o azali maman na yo. Faut pas humilier sa maman. On ne humilie pas sa maman. Ngana ogangela ye. Yo esengeli ovanda biso mibale ngai na yo totalisa mabe ya mwana ndenge asali. Est-ce que okoki kovanda te? Ah. Nasengi obolimbisi. Ngana obima boye te ekolata yo makambo oyo. Pardon vivant. Ça va. Vanda s'il vous plaît. Nazo vanda me makambo pe. Bokata ba caméra na besoin le monter ici. Yo zo mwana mabe hein? Comment tu peux okoki ko posa na maman amina makasi boye? Comment tu peux faire ça? Jamais na ko kosema na makam. Maman, yem d'abord ta autorité à bota autorité. Yem ta bota nga sek na mon. Oh, non mona na komprete na ko non we bati no sandeni na ke so kende te. On a bien appris que la solution. Après le balik on a vérifié bien. On veut ta vérifier makambo da solo. Te ko bébé mamba solo. Maman na bomba na problème ele kakasi na bomba bomba papa. Oza maman na adopter nga talo ko te maman nga papa bimisa nga na mokili jamais na koko c'est problème papa na ngai. Maman, kitsa mwana mutema. Maman. Yo kitsa mutema. Mariam. Mariam oza mwana ngai. Nakolinga pasi na oti. To na bota kaonga mama no nazala mwana mukie. Na bota na aja mukie. Tina kolisi okomi lelo mutu. Ozwi mobile. Ale mobile ka oya yo yango ngai na olinga nga mama na yo. Pona boma yo to pona saloni. Mariam, ita mutema na ko sala nguti. Est-ce que numéro no vérifier ki na téléphone keza ya ngai? Maman, est-ce que yebi ke mukilo pe comment mukila baje? Jamais. Ça ne sengwa ta mukete na quand les aki bajete maman, mis na jamais koko sangai. Elle kama bajete nga mona moni numéro na yo na WhatsApp na photo na yo. Koto pe na moni numéro ya mobile na ngala na photo na téléphone na WhatsApp no maman. Bo solo amesa mo lokutanaka. Mobile nga no yeba erana te. Jamais mobile nga ya 23h 22h. Mobile nga so ya arrêté à 18h. Depuis le code sendak na mobile nga commenter les kambosi ka to ebise ba siliki. Amoui que na taille comportement ba nga depuis le ndak na ngesha. Na taille Maman, est-ce que yo kenaki conseillez-la papa s'il vous plaît. Bonjour chef. Hey, pour ça na ko ba ngano le ko Chef, s'il vous plaît, avancez. Mais boypone. Pardon, est-ce que vous poussez ça? Non, pousse en den. Na moi non botino ba caméra boy ya noni. Bo bengeli nga bo yango te. OK, limbi ça papa. Est-ce que vous connaissez on sa violence. Oh ça là on est la violence. Comment aussi ba na nzoto? Limbi ça papa. Non, bo bengeli nga yango te. Est-ce que oko pousse na te? Bo bengeli nga yango te, bo bengi nga parce que na somba biloko belé. Na kin marché ya sous région, c'est pour cela au benga na numéro fidélité na pesa ka bo benga pour na biloko. Alors na ba caméra bo webi eloko bo ça. Non, toyé. Non. Mais c'est possible marana nzoto te c'est quoi? S'il vous plaît. Alors timbayote. Atsimbinga poussa na muke to solo là. Ozo mona mama bokilo na zawate, ozo respecter ta mama bokilo te. Marie, qu'est-ce qui se passe? Merci. Est-ce que là bo solo bo zeba? Oh, ils a diffamation. Vous peut-être il y a réputation nanga. So li kamboza nga na uchi obenge tout de suite. Ayi singa kaza ndako. Mais awani bo pesa biloko o gratuit. Non. Est-ce qu'on comprend la tête? Boy na banda ta. Bazo filmer le romorote. Non. Et le romorote ça wa on filme rien. Est-ce que vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît? S'il vous plaît papa. Mais boy non comprend des amis boy bon enlever biso comment? Tu dois enlever mutombo. Mais boy pourquoi? Todo solo là, c'est entre nous. Je suis pas papa. S'il vous plaît, monsieur. Patrick. Est-ce qu'on va l'appeler? Moi, c'est dans le banayot. Patrick Vanda. Est-ce qu'on va l'appeler? Pourquoi ça on est là on est les gars?
soit pour ça yebele ko le ka vanda. Attends. Marie. Vanda papa. Non, est-ce que nakobima to na iba promo ils en nini? Kasi yo vanda na to solo là et puis nous allons évoluer. Ozo se reprocher na likamwa kwa wa. Nous se reposer na lo mona zo kama ngana uchi obenge comment ko vanda te o otiki na moni mwasi na yo moni mabo kilo na yo. Oko vanda te pourquoi? Apoza nona. Chic Mukadi. Nani Chic Mukadi? Un journaliste. Mais journaliste yo ko benga mwasi muto longole na ndaku na ye o ene awa. Oyebi katiki mwana. Patrick, si na tiki mwana ye awa, c'est que problème eza a jamais akotika mwana nga ki bongo na ya awa. So pour ça ba problème eza vanda ko pesa nga kanda te. Papa vanda. Ko pesa nga kanda te. Mobali yoka mbalo kwa mbala affronter makamu. Vanda to solo. Tu me regardes pourquoi? Aota lote, aota ningai. Bokata no babiloko c'est vrai. Bokata biloko wana bokata. Mais c'est obi biloko yo bozotia soki nga na moni yango na ba exposer nga lokolo be mijomi ebele na mboka là, je serais pas content. Non d'accord te. Nga on s'en charger na yo premièrement et puis on s'en charger na yé soit disant sécurité na bino botier. Non s'en charger na bino. Merci beaucoup, pas de problème. Mais va dans solo là. Bon bah rapidement parce que faut la zone na respecte ta maman. Beaucoup de bon peut au télé mais peut-être maman Bopilo na yo s'il vous plaît. Na manqué ta. Pas nakasi avant yo télé mo des manquement respect. Papa. Respecte ta maman avant. Okolo balika mangomba ngomba on tiki funga moto libana na to reprocher na nini. Maya tokozo nganda kote. Maya bozo nganda. Tozo nganda ntoke. Je n'ai pas encore mangé ma chérie. Problème na zone a son anti société na zonga nganda kote. Mais je vais pas tarder hein. Nanani kuna umela te juste je vous accorde 2 minutes parce que le temps c'est l'argent. Il faut que je me repose. Je vous accorde juste 2 minutes. Si c'est dépassé en tout cas, c'est pas nous qui va poser les questions, c'est votre femme. Installez-vous. Mais c'est mieux toki na non, elle veut que nous on puisse aussi participer. Il y a des questions pertinentes à lingi à tunayo ayeba. Ce qui est à bon. S'il vous plaît, papa, affrontez, il faut affronter les choses. Vous êtes un homme. Voilà. Un homme affronte des choses. Parce que nous, comme il y a Oloba. Totuna. Marie. Ah, mais super dit. Je vais te tout de suite là. Numéro fidélité boutique à Kaboya vous gratification. Alors, il y a aussi tout ça. Non, on comprend l'autre. Vous apaisez comment moi ça moto avec tous les risques. Apaisez-vous s'il vous plaît, papa. J'ai venu par quel moyen? Quel moyen? Moto ou camion? Vraiment? Italiote nga na posa na eba eloko ni ezoleka entre na maman na ngai. Depuis quand tu me réponds comme ça? Parce que nous voulons basa respecter. Voulons basa respecter, voulons basa impoli. Alors là on est échangé pour qu'on m'a respecté. T'es non mon mobile. Oh yo maman na yo za moi si na ngai. Obi que tout ça dernier so coutume, je sais que tout ça religieux. Maintenant depuis quand on me répond de cette façon? Kana moni respect bongi na hote. Par rapport? Respect bongi na hote. Par rapport Yannim. Chérie. Arrête s'il te plaît. Quoi? Problème des Nini. Je vais aider votre. Olingo aider Nini. Aussi ça doit comprendre mais alobi Nini. Je ne fais pas. On peut pas parler à les faire comme les responsables. Non, tout d'abord yo ça les en ont respect. On est responsable. Oui, je les suis. On est libre que vous. Mais oui, je suis libre mais je suis aussi libre de partir. Je suis aussi libre de partir. Je vais partir. Non. Qu'est-ce que tu vas m'empêcher de partir? Il y a des gardes là-bas. Quel garde? Moi-même, je suis officier de la police judiciaire maintenant. Je suis affecté. Ok. Au ministère des Finances. Ok. Maintenant, vous devez m'arrêter comment? C'est votre compétence? Qui vous a dit que c'est votre compétence? La militaire, on n'arrête pas. Je ne suis pas. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous êtes... Mais c'est la juridiction, dans la juridiction qui convient. Ce n'est pas vous. Vous êtes journaliste. Je peux vous faire. Ce n'est pas votre erreur. Tu vas me faire arrêter. Oui. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait comme infraction? Voilà, vous allez apaisez-vous. Apaisez-vous. Mais là, tu vous allez infraction, mais ça les babins à Kango, terme ou qui m'a. L'État n'a réfléchi. Votre femme vous accuse. Elle a vu de messages. Juste pas omni. Papa, est-ce qu'on va en Mais je ne comprends rien.
Ma femme est en train de pleurer. Banana no kasi papa. Maman est là, elle ne parle même pas. Aux agents, na moni carte aux agents de l'ordre. Agent de l'ordre à Lukakatini. Soko ko bomanga après, soko betanga masasi wana yo, mais ngai na sana musana nga awa to si sa musala wana. Na bi ko lukanga na sima po to o andra compte. Pas un problème. Apaisez-vous s'il vous plaît. Vous allez agent de l'ordre, boité. Oh c'est kanga point. Oh c'est kanga pourquoi? Ah c'est kaoté. Mais c'est kanga pourquoi? Do nanga c'est kanga pourquoi? Est-ce que vous vanna? Est-ce que vous vanna? Madame, s'il vous plaît, Adam Mbali na yo, papa, na osenga bolimbi sisoki na peut-être nazoki na omabe. Moi si na onde ya bengi awa. C'est pas nous, c'est votre femme. Vraiment? Oui, so attaquer na biso. Moi mais pourquoi bobi Singapour na likambo ya on a dit to ça ki bongo po oya. Moi si na yo muta convoquer yo awa. Mais tout ça bien déjà toi. Alobi atana makambu choqué ye sengila lobana yo na présence ya maman na ye. Est-ce que ko yo ka moti na ote maman moi na yo? C'est illogique. Tout ça, déjà ensemble, maman, ça c'est mieux placé. Et si tu cours sur l'ango, mais que tout sur l'ango, et si tu je ne sais pas, tout ça, mais les tribunal, n'unité, n'a sali moi si l'autre côté, tu es sur l'ango. D'accord. Pour moi, je ne trouve pas l'important. Avec beaucoup de respect, tu as préféré tout sur l'ango. Maman Marie, cesse de pleurer, parle à ton homme. Maman Tane. Maman Maman, tout sur l'ango. Makambuni non toko so na moni humiliation on a zui papa ba kanga mais bien sûr bien sûr ngamba ko na sa charger na boka nsanga bo bozwani bo suba kayinga bozuni na za dossier problème ngala bo za ko kanga te parce que non papa non mama suba sulet ba kayinga lelo yo ozwani Patrick tu es le humilié ngai ay miliote mama ngani na benga moi na yone mama et moi na ga minere taza mukolo c'est un problème na plus que problème elle qui na ko si songa monter on anda ko si songa ezate fo ya ka ça problème nda coûté ça problème nda non batinyo siba mona oui maman na maman na yo maman la nganda za ngi mobali na yo o za ne préfité manya mo za ne préfité Miss Nangé Koko Sangate. Papa, yo na maman et moi si na yo qu'est-ce que c'est pas? Message de preuve. Pardon? Oui. OK. Moi na mona ki message pour que mbang moi na mona ki message dans téléphone na yo boko mami na maman na ye. Mama bolingo. Parce que yo na maman bofilo boko mama bolingo ndenge ni raison oyo mwana. Moi si na yo bengeli biso bengeli mino yango wana. Donc yangonde. Oh. Mais tout d'abord abenga ko bébé non? Je ne sais pas si vous avez un message ou comment? Jamais ko benga bébé, jamais. Jamais ko benga bébé, jamais ko sala. Jamais pe ko benga mon amour. Bo pesa na ba rendez-vous beaucoup sana. Même si mon ben comment ko ya 23h. Yo tika ko ya 23h te peut-être. Yo souka à 18h au retard. Ko meta bilo no sona lambelo ezalaka mabe. Pourquoi? Na personne ba relation nous avons entre yo na maman na ngai. Patrick tu cause da oza, ati paté. Na sala de pana yo. Patrick ni na sala te. Ni na sala de pana yo, c'est pour ça que la femme au baninga la sala rapona yo. Patrick, n'a pas la vérité. Miss n'aura jamais coco sanga Patrick. Miss n'aura jamais coco sanga. Moi ma mère ça va aller pour la maman. Comment on combien la maman la bébé pour benga mon amour. L'autre kuta na Patrick tu n'es à la maison pas battre. Patrick pourquoi? Pourquoi ça lui rappelle Pourquoi ça lui rappelle? Dis la salade de Paul, dis la salade de Paul. Maman, c'est non. Et comment l'autre en haute nini? Pourquoi? On vend des films. Non, c'est là s'il vous plaît. Il n'a pas posé ma vérité. Il n'a pas posé ma vérité, s'il te plaît. Il n'a pas de vérité. Non, vend s'il vous plaît. Nabi na ovanda te papa na ovanda te maman s'il vous plaît na ovanda te ti bo sambu tingai ti bo yenga nabi na ovanda te papa Patrick tina
niveau au mariage. Babi na ovanda te non. Babi non. Maman s'il te plaît. Papa, ni yo tu te prendre l'extérieur. Elitika kini. Otika kini. Tu te plainte to samu. Ya s'il te plaît, botika yebo bozo nga micro wana. Bozo nga micro. La grande s'il te plaît, est-ce que vous pouvez vous asseoir là-bas? Batika ebisanga bete papa. Batika ebisanga bete na mi boma. Tapola sikolo yuko za kimela mama nga na tikelo mwana to boko. Na mi mama. Kokoma tina. Mais c'est pas. Est-ce que vous pouvez vendre awa te to so calmer moi sinayo. Que l'été vendre awa o calmer moi sinayo. On est moi ça ça la mabe. Na mi boma la ngai. Na mi boma la ngai. Tu comprends quoi? Pourquoi tu na promote? Pana ide. Moni na ebi que makambo comme la kaba to. Somo na wa mukio mawa. Yukila mawa. Sala posa mutema na ici. Sugolinga. Maman Maria, il est au papa Salamine. Papa, la vérité. Papa, est-ce qu'il y a quelque chose? Problème, Zali? Ok. Ok. Vous savez, vous expliquez donc qu'il soit dans notre place à mes collègues qui sont dans le bas. Il y a un message. Allez, message. Pourquoi t'entendez Babiloko? Pourquoi ta caméra, s'il vous plaît? Pourquoi ta caméra, pardon? Pourquoi ta caméra? Pourquoi ta nyos, s'il vous plaît? On a tous sur la famille. C'est quoi en fait le problème? Ne touche pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, puis comme papa. Comme on a chic mukadi. Papa chic. Omoni na mukilitoya mambo oyo tolobaka to sala. Ils ont bien prévu biso to limité. Ngana chrétien après l'église ya pasteur vous au ministère mondial gagner les âmes. Ils en ont. Alors na matin auto zwaka depuis na zamu qui na bani église wana. Donc na koli vraiment na balolenge oyo bazina so bakolela te. Na koli na ba discipline moko parce que famille elle qui fait trop difficile ba moyens financiers. Alors non, c'est non lo ba poto e ba kosonga bino. Na mando sa sport to sisi na yo zo boulot sécurité. On ça na boîte moko c'est comme sécurité. On a déjà na lingi moi c'est nanga oyo. Lingi matondo marché bien. Na loba ke no ngai makona wa mona nzota mweza jour oyo ngana okende obala mwasi. Na loba ki yango peza laki na kati ya motema na nga na ba matia oto yoka. Mais na ki surpris par rapport ni ba collègue musu ba sala musala nga sala musala nga logique. Alors la maman Tania, elle venait souvent dans les boîtes soit utoteka, on a ba week-end presque vraiment tous les week-ends ayaka ando na boîte. Hein Maria, s'il te plaît, hein? Je vais expliquer, attends besoin de l'eau na ok. Elle n'est pas contente. Non non, ah c'est plein nango oui. Maman bando ya wana. Kosilikate, tika na loba ngana na prompte. Hein? Donc quoi ça veut dire que na loba la vérité. On a bon problème te na poser ba vérité. C'est vérité non loba za sir que non yo po limbisa ngai. Na za prompte. Donc maman banda ko ya kuna na boîte wana. Aso yaka souvent sombaka amelane mo yemo ko mona ba collègue naï. Alors, il arrive que jour moko a comme vraiment saoulé. A comme saoulé mais tant que banda oso manga na tana kati seki na mona ka na mbongo na kati. Alors, na monde que maman on ndenga za saoulé boye et risquer que non ba yiba mbongo ou basala ye ni mabe tout ça. Na longola ki na sengi service na collègue na nga musala a remplacer nga na longola ki et puis na memi eti na hôtel moko pembeni wana po alala. Alors na memi ayibisinga ke non nde naza boye ne naolanga na mwa ke nga moko na kokate po bakoyiba nga mbongo bakosa nga mabe bo alobaki lobai mambo ebele na ndimaki na vanda naza na ye na zongi na mtana sengi aide na musala na ke nalali na ye mais na butu makambo s'est passé ki wana zala ki bien te mama wana aussi mbanga na nzoto
alors azosimba nga mbala liboso nga na tikala osamba mbwango te c'est na moi to yokana ke soto balani nde to salango alors il arriva-t-il à un certain moment on est peut-être sur mon maman aza na tatouage moko na simana donc nazaki vraiment susu na contrôle TR na mona ki yango même ye moko na ebite mona soka mona même message soko moni bon na ebite na kizene le côté mais en tout cas na ki déjà perdu kaka tout ça là ki yango s'il te plaît. Et papa, vanda. Tika se défoulé, tika ya lela. Tika ya lela, il sunga pour à bossana. Ça fait quelque chose pour les cas. Donc, maman a décidé de s'engager. Alors, ernaye, na kutanina, moi ici, na yebate ke non, maman de aza, maman tanya mutaza, maman na yamari. Na yebaka ngote. Na yeko yeba ngo jour esenga ke non fona kinde kuta na sikono na ba para po ngamo na kinde na menaki banquette parce que ton anda ko sala déjà na bande au travailler wana na ozwa mbongo na otanga pe lisusu yango permettre kinga première caution zo to dono déposer ba dossier na ministère des finances première mbongo na zwa ki nde na décider ke mbongo wana le kwanza ba pesi yango e concorder na mambo na nango il faut na bala ni ona kinde na ye ba dossier za ndenge ni na famille. Maintenant, qui tu connais papa té. Tu connais papa té. À l'époque, maman a eu une femme d'affaires, ayakaka, azan mobilité. Mais en tant qu'on a pota kinzoka, na yo kutama na kuti maman. Bon, tant na kuti maman, na comprenez que maman sala qui semblant, on a peine na salika semblant pour ne bisa libala na ngate na mari. Na salika semblant, mais nzoka azaki pe na papa oyo azan nda kwa libala ninga azan na ba alliance. Mais nga na ibi ngote tondo kutana ndaka olongola yango. Alors na zima mbunyo so na sali nyonso oyo esenga mobala sala famille nanga payé na bali ma mais dikama ka mo keno mama linga kotika ngati linga kotika ngaite donc bien bisanga keno soki nga na boyi jour ana pe a dévoiler c'est ka funda ngai so nga pe na boya kana perdre libala nanga na mari donc et comment que c'est passé ndengwana donc comment ko mona nga donc lokola mpunda ne donc ozabo benginga ozabo benga kutu semaine passée daki de samedi ezaki na sala raté ayebi mais na kosela ki likamba osala à partir de 18h que non que là na musala pour bien benga toki là na zaki na choité na protéger pe libala nanga donc na la ki pe na fenêtre matin na ke musa l'église dimanche yango donc to bima ki vraiment retard to bima ki retard na maboya zo bakato zela kaka ti ye pocha so esila biket ngana kende ndenga na okende. Donc, et c'est pas ça rendez-vous. Donc, mon gamin son avandi, mon aïe bagate, mais na comment au salango sous na po sate, na ninga mambonge sila nango. Mais na comment au salango pour na bate la chiko libal. Na comment bate libal. Même les na zaina wana musate mais na woya kuna leki kuna. Donc tout ça a comment ko utiliser ngai na biloko moko boye. Nga na mesanto vanda na ndaku mais o vanda boya bengi. Donc sona na mwana ye ya mona kama be. So benga tuna no Maria wana. Dio ya kabo donc poka bolanga na ye papa ngape biloko nanga sina lembiango lokwa pese mibo papa na ndako mbali na ye bango pe kaka po mambonga pe na tikala kimia na libana na papa hein voilà mobala zalaka ndeboye ngana sepeli na courage na yo na sepeli na détermination c'est ça être un homme ogobo mangoti wapi moi si na yo linga mingi mais je me dis mais pourquoi tu es quoi bisanga on dit quoi bisanga que hérita kota musala pour me lekier bon pour ne bisanga s'il te plaît na koye bandenge na zo bomba pona tana ndenge ba konza memelanga yi hein na linga te comment fina linga te linga na bala hein linga na bala te koye bisanga yi nga comprendre mon belle on s'en l'opportunité c'est comme un bomba que c'est comme c'est pas ne l'opportunité ka s'il te plaît ko si ba tenga non jamais et kosimba soute jamais ngota mobala bimina mama innocent alors pour ça yo soutenir maman Maria s'il te plaît na sala ki na volonté te est-ce que on comprendre nga makambo quand tu dis c'est le jour sala ki ngo c'est dit que papa va pes na ngai mais que c'est la opportunité faut y bisangai mo senga na comprendre na fukama oyebi ndenga na zula yo oyebi passion nga na moni nyonso eza oyo biso na yo nde tosali hein oyebi ke bafukama na mtamugite mais na osala ngo po na ko perdre yo te na ko perdre na tana ngo na volonté na nga te na koma ko sala ngo po na bebisa libana na nga te
Comment on manipule ngai? C'est que le gars imite et bisaka papa poto tika. Naza innocent. C'est qui na mwana ba message tengolo isanga tete. Ba la mwana oza na wana. On va la tata. Tout la moins c'est que tu. OK na mwana ngai. OK ne wapi s'il te plaît. OK na mwana wapi. OK ne wapi. Hein? OK ne wapi. OK na mwana wapi. S'il te plaît. Tout kende to sona makamu to sona na s'il te plaît. Tout lo ata mo to kende hein. Téléma. Esa volonté te. Binda memanga na biloko wana. Na yebite ozelenge bovana mobali na yo mama na yo nda se comporter mabe nde bozo wana ndako wana na kide na petite na bi na yebite soko yebiki na na tatouage wana. Na yebite. OK. On dit maintenant vivre sur mon bala bina. Non mais c'était ce qu'on entendait ouais papa. On na biso na pas soko te nga sur na ndako solo là. OK quand là mon. Mesdames messieurs, on a la fin de cette émission d'aujourd'hui. Na banzi de quoi se calmer na. Être pour le gâteau et suite il y a dossier na bango. OK?